Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois dans la chaîne Abisso SNM officiel Bandekunanga Kakandenge Zalaka na système moko ya bien. Alors nous voici encore devant vous Eloko et Memi Bisso Panabino et sa situation ya Yorobo. Bandekunanga enfin Yorobo retourne chez son frère aîné Fali Ipupa. Hein? Bandeko na ngai tosi ekoti makambo ekotika nde nayebisa bino ke mpa na biso ezangaka te. Hein? Yorobo en fait de retour, en fait après plutôt tout ce qui s'était passé, en fait de retour chez son frère aîné. Hein? Bandeko na nga kaka ndenge ezalaka, Yorobo a fait son retour chez Fali. Bandeko na nga biso nyonso tomonaki il y a de cela ça dirait peut-être 2 mois si je me trompe pas. Yoroba publié ba vidéo ndenge ba agressa qui est na Côte d'Ivoire. Na staff a Fali Ipupa ba beta qui est to mona ki mbebo na ndenge zalaki, donc biloko ebele vraiment. C'est même pas seulement eloko wana ke ba agressa qui est staff ya Fali ma ebele déjà leki na ba raison lobi ebele, mais malgré tout ça yo wana de retour. Sikoyo ba ebele bakomo loba azongeli mpona Stade de France mpona nini. Bon nga nalingi mbala moko kotia polémique, kotia avis na nga te, kotia analyse na nga te. J'embrasse que toyoka Yorobo, toyoka ye mwa moke kaka bandeko na nga natiela bino dio mo boye rapidement et puis no tokozonga natia mwa analyse kaka ndenge ezalaka. Alors bandeko na nga avant natia audio oyo ya Yorobo, j'embrasse que à rappeler ceux qui sont mbala na yo ya liboso, tout comme ta première fois ya kolanda chaîne Abisso SNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement bandeko na nga et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga notification. Comme je vous ai toujours dit que malamu ya ngonga notification ezala chaque fois que SNM officiel akobando publier vidéo ya sika ozala notifié. Kaka nde nayebisa bino ke pa na biso dossier zangaka te. Alors soki yo landaka kaka SNM officiel osabonaka te pe oklika ngonga notification te ebele ya biso kobanda ozangango. Alors sans plus tarder bandeko na nga toyoka Eurostar et puis je vous reviens juste après. Ça me rappelle quelque chose de... Tant que tu as une image, non, ça me rappelle quelque chose de bien. Et puis, Aza Kulutu Nangai. Batu Baolo Baloba, mais Baomo n'a pas Stade de France. Ozala. Oui. Confirmé. Narozala. Visa nini? Aya Narozala. Nazala nini? Na visa oya motoki nanga ya passe nanga ya ngamo onde balobaki depuis toi Lucas visa no pour que poto. Fali Ipupa, il est mon grand frère. Il resterait mon grand frère jusqu'à ma mort. A Kulutu on a respecté la magazine. Aza Kulutu on a considéré. Mais pour venir dire des vérités à Fali Ipupa, ne vous inquiétez pas, ça va me prendre une seconde. Même pas une seconde. Kulutu on a Fali, il n'était pas obligé Yako Lekana Top. Wana Soudaki passe-temps. On va bouler teki, ce qui ministère de la culture et art. Bah bimi c'est ce qui 900 000. Au boulot qui a l'art d'art. J'étais bon on a besoin de musicien. Musicien nion sur Congo, il y a congolais. Avant dans la Congo, aïe baké. Na minute au faut révolter na nuke. Ils ont un budget mon gouvernement bimisaka pour la artiste. Chaque mois. Chaque mois. Mais la bête, on a un an, ils auront plus de 20 millions. Pour la nation Sabino, l'histoire que Bolingo fondé a fallu, c'est du déjà vu. Et ça, il m'a donné la confiance. Prince Bakali, a Kenda Poto Nambongwa. Merveille Rambo, a Kenda Poto Nambongwa. Mon gouvernement? Oui. Ah bon? Mais oui. Bokende tuna bokende c'est comment oui mais voilà ma cambo voilà ma presse bino moko mais se souvenir les locaux tellement que Congolais a discret héritier akenda
Gis Njora kokende pota liboso mbongo gouvernement. Le ministère du tourisme Ah, Espagne. merci. 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 Visa du gouvernement, tombons. Nyonso ya gouvernement. Ça veut dire que au reste, oyo qui représenté Congo na Espagne. Prise en charge nyonso gouvernement. Na mboka oyo bato balinga kotanga te. Mboka na biso bato balinga kotanga te. Ça veut dire que likambo oyo lingo lobela Frank Stemai. Olingano to bando swana. To beta na Google. Mais nazande na tante ya kokebetaka na Google. Na téléphone na nga yango. Mais pour la kota na lobana nani yango yo. Te. Na ta wana te. Mais te ko bando ko expliquer que en tout cas mbongo wana il fallait sunga ba Congolais wana na ta. Parce que na 20 millions na biso oyo bimaka na compte gouvernement. Oyo totali kutu te et simbi ata mbongo gouvernement. C'est-à-dire que mbongo oyo ba tchaka pour la artiste. Comme nanu basala na ngolo côté. Tu veux bon comment déjà combien? Donc à partir de là, bah rappeler biso ba musiciens, c'est-à-dire que cette histoire ça doit concerner tous les artistes. Bah il faut pas en rage ya mbongo et bimaka photo bando ba et kendaka wapi qui gère ça et puis ça gère quoi? Parce qu'on les voit pas. Donc son a tcheba. Voilà, bandeko nanga, j'espère très bien biso tout yoki yoro enfin yoro de retour. Après bandeko nanga nyonso likambo oyo lekaki comment ça et oyo bandaki depuis likambo ya na Petit Fally biso tout toyeba eki yorobo donc bakabelaki ye Petit Fally plutôt lekisa alakisa ye nzela lekola entraîner ye azala wana pembeni na ye ka ndenge ezalaka epai ye moko Aigle bazwaki bata ya bien yorobalaki asalaki kaka oyo ezalaki ya kosala oyo ezalaki recommandé soki na oki oloba na ndenge ya bongo jusqu'à ce que moto atikali kaka motu baswanaki epuis lelo basola lisusu pas comme avant. Kati connexion wana aujourd'hui Petit Fally a fonctionnaka ye moko. Mais biso tout omonaki na ebandeli yorobonda azalaki wana na pembeni na ya zuno basalaka boye balobaka boye balobaka boye balobaka boye balobaka boye bakendaka boye batambolaka boye basalaki batourne ebele bakendaki ba Paris Belgique batambolaki makasi vraiment kaka ndenge ezalaka me moto atikali kaka motu babebanaki relation wana ezala lokola ya kala te malgré ezalaka mais pas comme tel pas comme oyo avant. Alors bandeko na ngai yoroboyo oyo de retour azongi epai ya ene na ye grand frère na ye Fally Ipupa kaka ndenge ezalaka azongi epai ya Fally Ipupa asali retour na ye sikoyo ebele babando bakombosala lokola babase na bainternet non azongi mpona Stade de France bapesa ye visa boye na boye parce que ayebi déjà ke ye moko Aigle il est de retour na poto donc kala mingi ete aobeta na France na Stade de France na mois de mai c'est 2026 concert ozala le 2 le 3 donc double Stade de France 2 jours. Sikoyo yorobo akalkile kaka temps oyo nde azongi parce que toyoki ye très bien na biloko oyo alobi azwi mpe likambo wana ya mbongo ya leta mbongo ya leta oyo bakabaki Fally epui esali bwa baproblème bapolémique ebele na bainternet jusqu'à ce que ebele balobaki te Fally ayibi mbongo wana boye na boye aéclairci moi situation ndenge ezalaka. Normalement kaka ndenge alobi c'est tout à fait vrai bafutaka ba artiste normalement l'état afutaka ba artiste bayembaka pamba te bazakala na babiloko oyo eutaka na l'état baza lokola ba travailleur ya l'état mais mingi na mboka na biso ça se fait mais pas comme tel.
eza likambo moko boye oyo ezotroble biso, mais biso toza kote kuna makasi makasi te. Eloko ememi biso epa na bino eza situation ya Yorobo, retour ya Yorobo nini esali ke azonga lisusu epa ya Fally après tout ce qui s'était passé. Il y a de cela ceux qui 2 ou 3 mois, 2 mois, 3 mois eza ebele, 2 mois à publier ba vidéo, comment ba photo, asai ba live, comment est-ce que staff a Fally agressa qui est na hôtel Keina na Côte d'Ivoire. Babetaki ye et tout asali ba vidéo, ba live ebele, staff a Fally Ipupa babetaki ye tala ndenge basali nga, mais pourquoi bato wana basali yo mabe olingi lisusu kozonga epa na bango pour babeta yo lisusu? Neloko ezosala likaya lelo ke ba polémique ekomi tambo ekomi ebele na likambo wana, ou bien eloko oyo ememi ye elingi ezongisa ye epa Fally Ipupa eza Stade de France oyo ayoki alingi mpe visa. Bandeko na ngai, parce que normalement ye awa toyoki ye alobi ki visa na ye azwaki ye na ba force na ye, ba effort na ye eza visa bakabeli ye te, donc eza ba effort na ye pe bon tokomona ye le 2 na le 3 na Stade de France, le 2 na le 3 me, donc tolobaloba ebele te, biso tokomona ye kuna akozala kuna. Bandeko na nga, nini ememi lisusu Yorobo epa ya Fally Ipupa, nini attiré ye? C'est ce qui me dépasse bandeko na ngai. Ba warrior boza wana nalingi bo réagir likambo oyo, bofanda kimia te, wana leader na bino nalingi ba réaction na bino na situation oyo ya Yorobo. Amoni nini oyo motivé ye lisusu azonga epa ya Fally Ipupa après tout ce qui s'était passé? Eza likambo moko boye ke toyaki awa tofonde te, eza likambo oyo tomoni parce que bandoleka na ba internet bandeko na ngai, eleki na ba internet lelo, internet eza soki likambo ebimi boye, donc yo zala kaka ligne okomona yango kaka, tu n'es même pas obligé ya koluka yango sala ba recherche okomona kaka. Soki eza Facebook akorekomande yo ekoya epa na yo, soki eza TikTok akorekomande ekoya epa na yo, soki eza YouTube akorekomande yo ekoya epa na yo, soki eza Instagram memement bandeko na ngai. Alors biloko wana elekaki entre connexion ya Fally Ipupa na Yorobo, biso tout tomonaki na ebandeli jusqu'à ce que moto epelaki. Maintenant eloko wana nga ezolekela nga mayele, eza ebele. Siko nga nalingi nayeba retour ya Yorobo eza nini au juste, nini ezongiseli ye bandeko na ngai, parce que kaka ndenge tomoni azongi epa Fally Ipupa, tokomona mpe akolinga kozonga epa akolinga lisusu connexion wana ye na Petit Fally. Alingi abanda fe premièrement na Ene pour que Ene apesa ye nani nzela wana, apesa accordé ye soki na lomba bongo azwa lisusu Petit Fally. Bandeko na ngai, parce que malgré Petit Fally a évolué quand même, azaka na mitindo ya nani, azalaka anda na koloba, azalaka na ba consigne ya Fally Ipupa ya moko. No Petit sala boye parce que lelo toyebi Petit Fally oui eza daju, mais mingi Fally Ipupa nde asali Petit Fally. Siko Yorobo azozonga epa ya Fally Ipupa po azonga azwa lisusu Petit Fally, ou bien azongi pona concert de France ya Stade de France plutôt, ou bien azongi alingi kaka relation ezonga lokola ezalaki. Azoluka nini wana ememi ye, azoluka nini, eza nini o ememi ye ke azonga lisusu? Nga nalingi nayeba eza nini ememi Yorobo elonga salinga bia eza nini boy alobi nini
boloba te nga bokomona ngai na Stade de France. Donc apesi biso confirmation ya bien ki ye moko en personne akozala wana. Akozala wana le 2 na le 3 wana. Akozala wana na Stade de France. Bandeko na ngai. Amo boloba non bino boloba ka ebele boloba ba preuve yango toyoki ye moko alobi na monoko na ye biso to fonde yango te ka nde na ebisa bino ke biso to fondaka likambo te bandeko to sera ka soki tolingi ya to ya epa na bino tozwi mwa ba preuve mo boye o eza vrai et puis to memi yango to analyse yango et puis to ye yango nango epa na bino. Bandingo na kaka ndenge ezalaka biso tolikaka likambo wana te ya kokreaka likambo tokreaka awa te toanalizaka preuve to se rassure vraiment ke eza ya solo et puis yango Yoroba de retour et puis ayeka pamba te pamba a réagir pe na likambo afali Ipupa o. Et je suis sûr à quoi réagir au na likambo na ba bezo ti lelo esi le kaka te entre Fally Ipupa et Maître Gims. Boya simbi déjà likambo wana parce que likambo wana eza ya avant ta bezo pa Fally Ipupa na Maître Gims likambo wana ya mbongo ya l'état. Eza ta avant donc bokola bandi na likambo wana akozwa pe likambo ya Maître Gims pour que à côté ça va plan parce que biso to ebelo ko ememi ete donc on va plan ye moko ayebi nini ememi nini ezongi etie ekoti na mutu na ete na zonga bandeko na ngai nalingi aske ba wario bo réagir na ba commentaire toyoka bino bandeko na kande to sula tolinga pe ba réaction na bino ba point d'avis na bino bozoloba bozo koma wana na ba commentaire tozo yoka bino pe bandeko nanga bovanda kimia te to yoka bino pe e osala biso bien ka ndenge ezalaka ndenge bozo réagir bozo koma no boye to solo la bandeko nanga ezalaka bon amo bolanda biso ka pamba bo réagir ka te na ba commentaire batie wana barre commentaire eza pour que o réagir selon analyse na biso o réagir moi wana ezaka bongo sinon ngai na lobaka bandeko na ngai likambo eyaka soki Yoroba lelo azongi pa Fally ayebi amoko Fally Ipupa ye pas za mabe ya personne qui est parfait mais ye pe a reconnaître mabe na ye bandeko na ngai eza soki osiliki te ngai wana esili te bandeko na ngai awa toza na mokili biso nyonso tu toza posa kaka mutu aide ya mutu biso to vivra toyibaka nyonso te biso tozala nyonso te oza posa kaka mutu moboya azala ta na 1% osangisi na oyo 99 ezwali 100% eza bongo soki lelo Yoroba bazongi pa Fally donc le premièrement ayebi ye moko faute na ye parce que bela bato lelo ba reconnaître ka ba faute na bango te ba sala ba talaka plutôt paka yenda salinga mabe mais mabe oyo sali ye o reconnaître ngo te soki azongi lelo a reconnaître ba mabe na ye ba faute na ye et après ba arranger yango bandeko langa ba arranger ba artiste mboka donc likambo wana ba rancune ezaka bien te kande na ebisa bino bandeko langa kande to sololaka bobosanaka pete ko sabonaka bo s'abonner massivement bandeko nanga si c'est toute ta première fois to comme bala na yo liboso kolanda INSNM officiel je vous prierai toujours de vous abonner bandeko nanga abonnez-vous massivement tango wana pe bo sabonaka bobosanaka pete ko cliquer na ngonga notification malamu ya ngonga notification ezalaka chaque fois que INSNM officiel akobando publier vidéo ya sika bozala notifié kande na bisa bino ke pa na biso ezangaka te dossier sur dossier makambo sur makambo donc yo tango talaka biso landaka biso no sabonaka te oklikaka na ngonga na notification te kobando zanga biso eza bien te bandeko na ngai bo sabonaka massivement surtout bandeko na ngai pour qu'à chaque de nos nouvelles vidéos
bobando yoka kupe kotala yango kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai kaka ndenge nayebisaka bino Yorobo encore une fois Yorobo de retour chez Aigle Tokos. Voilà bandeko na ngai tokomi na suka, merci na olanda biso, merci encore une fois pour na kozwa temps ya bino, surtout bye et à la prochaine, ciao.